Très bien. Que élection, ils allaient pour la survie à Kabila. Ceux qui ont sali élection, Kabila aux la vivant. Mais ceux qui sont élection zaté. Or ngai nazali na option oyo bato bazoka ni sa élection ko zala te ngai. Nazo sepela na option wana. Ceux qui élection ezali, ezali survie na ye. So élection ça mi eza pour na Kabila. Eza pour l'intérêt na ye. Merci beaucoup, chers amis fidèles et téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux. Vous allez révéler, vous allez révéler mission partout. Je suis à bino, ba combattant, ba tombora oyo, na ba pona bino ba tamboko to lobela mamboka, l'émission sur la mbele. Ya mort na biso Congo. Merci beaucoup. On a fait Marcel Ngoina Dallas Moté maman Mado. Merci beaucoup. Maman Adèle Yombo, ensemble pour une nouvelle république. Ensemble pour une nouvelle république énorme. Maman Adèle Yombo. Moussa les autres Makitoko Baté ba CP là. Ensemble. Merci beaucoup. Aujourd'hui dans Lumumba, moko ya ba combattant na Zamboura na Mbaraye, Peter Masolo. Bonjour Lumumba. Bonjour. Santé comment? Yannick Nabisoto très bien. Yeah. Merci beaucoup maman Mboko zo kende nini. Na mona ina ko kuta bino en pleine. Pense bo sa ba rene bino na parlement na moni maman Mboko bo lo bilango za neni. Te makambo Mboko zo kende nga chaque fois na zaga positif hein. Naza positif na ba idée nanga ezokende bien o bien na loba kezari na intérêt ya ba peuple makamambo kezokende bien. Déjà le 18 et le 8 à Kalami Kabila Rosa la présenter l'élection comment? Eza problème te. Eza neti yo soki bo pe lobi vo mi présenter une élection. Est-ce que problème ezali? Oh, Tokyo ça les lango CG te. Oh donc Kabila azala na posé sous candidature le quoi troisième fois na mandat. Eza problème te. Et là, on a lobango nazo répété. Nayebi très bien que l'élection est allée pour la survie à Kabila. Ceux qui ont sali l'élection, Kabila aux la vivant. Mais ceux qui sont l'élection zaté. Or ngai nazali na option oyo bato bazoka ni sa élection ko zala te ngai. Nazo sepela na option wana. Ceux qui ont l'élection ils allaient survie na ye. So élection ça mi eza pour na Kabila. Eza pour l'intérêt na ye. Pour la survie na ye. Attends, c'est présenté na cause la survie na ye. Ceux qui élection salemi na Congo. Na ba paramètres nyonso ezali pour la survie na ye. Parce que ba o ba tiaki ye wana. Bazo imposer ye à organiser ba élection. Ezala mabe, ezala kitoko, ye à organiser élection. Akoyi sa bango nini? Na organiser élection. Bomonité. Wana ezali nini na ye raison na ye ki ya survie na ye akolakisa bango ke boyebisa ngana organiser élection yango wana na organiser mais ceux qui a organisé te omoni ka bato wana nde ba changer bazaka noir et blanc bakoya olanda ye ke toyebisa ki osali te donc to sibiso te longwa c'est la rumeur babi Olive Lembe dans la point de presse moro sala les années nini on se présenter le roi candidat présidentiel et à majorité. Yannick, il faut éviter un peu comporter un peu ba combo bateau. Ceux qui a sali conférence de presse na ye nini ozali nini ko sala. Ceux qui a postulé na Congo wana Congo nano ekomi na niveau wana. Namoni Congo nano ekomi niveau moi ça dirigeant ngote. Comment? Congo ekomi nano na niveau moi ça dirigeant ngote. Il faut nano Congo tozonga nano na civisme bato ba prendre civisme ndeto yeba sikoyo minito moi ça okyo diriger tokei mais Congo za nano moi cité bo beta masolo wana te omoni kombo moi si a diriger Congo lukuta na mako beta masolo ya Cardinal Mosengo tout monde piazo aza parmi ba candidat à l'élection 2013 2018 là il a battu de postuler réaction te Mosengo aza candidat te. Il faut précision ça. Mosengo aza candidat te. Batunde bazo souhaiter Mosengo azala candidat. On ça tout le monde a batu ba souhaiter. Batu Mosengo sali déclaration. Ki Mosengo sali déclaration ngona te. Mo il faut topé ça papa na respect mingi. Asali déclaration na te batunde na kobanga na bango bien na baza émotionné. Nde bazolo ba Mosengo candidat. Mosengo aza candidat te. Mosengo azolinga tikela biso
a délivrer biso na eloko moko ya boumbu tovandi mingi azobunda na ye na forme na ye po tolongwa na buzoba oyo elata biso makasi nde mosengo azobunda aza candidat te. Retour à Jean-Pierre Bemba le premier août oyo na Kinshasa ils ont un impact ba ozela ngobele yo réaction na ezani na retour à Jean-Pierre Bemba. Yannick corriger ba makambo ba kombo tika na tina na yebsa yo. On attend kombo ngai na zo s'engager ngai. So il faut un kombo totangité et ko engager kaka yo. Politique ya popularisme na efasa ngo na mutu. Yeah. Omoni politique ya popularisme. Mon président à moi Asimba Congo na maboko boy. Il n'a pas dirigé. Pour président nanga bando kita, ngana bando benga ngo résurrection des morts. Siko soki yo yena kisasa bato baye ko yamba yo. Ndesi no mo diriger Congo. Bana ba comédie. Nous devons être pragmatiques. Comédie comment? C'est pas comédie. Tout ça la concurrence à bato ba yamba ngai. Omonite mutu ana zaki na bato mingi. Ndeko zo pouvoir en Congo. Mais ça quand même bato ba population be mingi balingi. Te. Wana uzolinga tokende na babiloko bato balinga mutu par rapport à une philosophie. Par rapport à quelle philosophie? J'accepte l'inacceptable. Hein? Pour mutu avandi 10 ans en prison. Ceux qui ont wana ngapena kende na prison na sala 10 ans ta na bato ba yambanga. Il faut pas yamba mutu na projet moko boye. Mutu aza na projet bayambi ngai parce que boye. Mutu nano atubela te. Parfois personne ko tubela. Atubela nano place avant pesa message ke na sozonga. Sifo nano telema bande ko na ngai na tubeli. Omoni ngai na yebisa bino j'accepte l'inacceptable. Nazaki corrompu. Ndeko na biso reconnaître. To boka ina moto te to yambie. Maintenant ndeko na biso reconnaître te l'inacceptable. To yambe lisusu. Akoyo yebisa biso ni. Oya accepta ki ndeko na ya tout ronda ako tumba na biso makasi. Nazo contre yete. Mes excuses o bazolanda. Nazo contre yete nazo linga na faire raisonner ba peuple congolais. Tozo yebeloko tozo linga te. Ndio muni ba tunyo so ba osakana na biso. To yebeloko to lingite. Mutu wana po azaki na prison asali 10 ans na ye abimi toke ko yamba ye te. Nini yasika ye nango eloko te. Parce que pour ebini c'est comme Mindele va préparer c'est là batunde bolo. Te Mindele soki a préparé Mindele bomba ka menga na yebi il y aura de bonnes choses au Congo. Moi je crois. Il y aura de bonnes choses. C'est là Lumumba nana ozala président ya mboka lobby. Te après pour le gouvernement. Kanamba vandela biso na kiti wana to yeba place à otate. Mais il y a des gens. Comment va tout déjà et toi les autres marchés. Et toi les autres marchés, bato bazala ba président. D'un moment autre. Moi je crois, moi personnellement, je confesse la transition sans Kabila. Wana ngana zo confesser ngo. Transition salema na Congo sans Kabila. J'acclame. Mais bobete langa masolo, nini non. Moi quand tu peux bien profiter avant le 8 ans Congo. Papa, tika ba kombo. Biso to solo là, auto obeta. Avant les 8 ans à la Congo, mais mikolo nyonso ko na Congo te pona. Le mal ya biso ba congolais. To minimiser ka iloko. Mais toza capable la kosala ata iloko ezali wana te. Ti lelo soki mwana ya vandeli biso boye, to minimiser makasi penza. To minimiser makasi. Ti mwana onde ya vandeli biso. Nde oloko nazoloba ke tozala komba anglophone pragmatisme c'est tout po nazonga na mboka na ngai fona pesa message ndingi nazaliwa na lingina kende Pumalanga ngande na okende Pumalanga yaniki na yo telema na ni micro na loba ke nazokende lobi Pumalanga te kende Pumalanga yo kende Pumalanga oye kozela yo tango koma na terrain komona yango ko vivre yango nde ko pesa solution siko tango zo pesa message po batu basala ni Lumumba tant que combattant message ko pesa ma population to ba congolais ni na minute on to zaboué pour message mo ba congolais message naza na ngolo pona ba peuple congolais sali simple peuple congolais Mundele akoya olongola biso Kabila wana te Zambia akoya olongola biso Kabila te Tanzania akoya olongola biso Kabila te eza biso moko nde to kolongola Kabila poto longola Kabila eza na ba stratégie eza na ba voie to ko longola Kabila nde wana nazo senga na peuple congolais nyonso
bien sûr biso toza libanda boki koloba ke bino bozo kufa te bozo sala boyete bien sûr ezo salema te ya solo mais ngai na félicitaka bino ndenge bozali wana ndenge bozo subir ba torture nyonso wana na félicitaka bino nazo senga bino totala horloge ya catholique ndenge ezotambola totala message ya catholique ndenge ezotambola to adhérer na message wana ezali na avantage pour na biso ba peuple congolais nazo pesa mais nazo évangéliser te bato bazala na bato ya église catholique te nazo loba par rapport à Congo chaque fois na lobaka ku ya mutu nyonso soki intérêt à Congo ezali il faut to adhérer na ku wana nde nazo senga bino eloko catholique azolinga asala eloko catholique na projecté ezali na avantage ya biso ba peuple congolais pour moi na ndeke wana azala wana te nazo senga bino tokota na nyonso azola na message meka ko sensibiliser bato na message ya catholique nde message naza nango. Merci beaucoup na minute oyo bato bakokufa na est partout bakokufa na kati kuna na ba guerre ba fausse commune lisu ezoleka na habité yo take congolais mon message pour la bango lisusu bato bala ba est bato bala ba nord kivu na kati kuna te naza ezosala nga mpasi nazoperdre bandeko mingi na este naoperdre bato mingi ezosala nga mpasi mes condoléances na famille nyonso oyo aperdre moto ata moko ata oyo aperdre te na mpasi oza nango nazosenga nzambe akokofortifie bino bozala courage ezali mpona lisumu bosala ya grave eza kobotama congolais mais ezali fierté bozala respecté même na batombo na bino bozala respecté nde message naza nango. Numéro de téléphone photo 073 70 47 471 le numéro de téléphone nangai. Merci. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs. Les amis, nous avons la pour moi interview mon émission à Showtime en anglais, Showtime. Nous allons au moins mon capable de ça la répondre. Moi bah c'était par rapport il y a maman les gars. Namboka biso. Merci beaucoup le président Jules Senghor, président des jeunes congolais, Namboka Oyo, les immigrés de Djobou. Merci beaucoup à papa Marcel Ngoina Dallas. Au thème Mamado. Merci beaucoup encore na maman Adèle Yomo ensemble pour une nouvelle république. Nous Namboka dans la Bimsemo Lorona yepe Abiba surprise dans le Congo calamité. Merci beaucoup le boss José Didi Poumba. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Apportez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro.